boussole Wanande siko vraiment au penza eza abus de confiance à niveau aigu. Cousin propre ya président Fally Ipupa. Abusé. Eza quoi tu apoignarda yena mu Congo. Lelo boussole yo okamati okimi na poto. Quand on place de faire ko ba mata ko di la so. Opéra. Place na yo pena fa di la so ndakeni na ye. Ko ba di la so toujours fidèle. Kabuya déjà et yebanaki nango ti fala bana ko mema nga mona bika ke no Fally social. Poso kabuya ki kabuya nga sa 2 mois tanga ka kufa. Kukusto. Bana orchestre banda. Nazalaka na yo na voyage aka. Oh non ko na bango a mema ya ta na bandundu te. $250. $250 eza le kuta na niveau Fally $250 te. Je tiens avant tout à vous remercier de vous abonner, commenter et partager. Vos suggestions, vos commentaires nous aident à se perfectionner. Grand merci surtout à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Et je tiens également à vous remercier d'avoir porté votre choix sur cleboa.com. Grand merci également à my lady boss Pichou Mangaya, pourquoi pas à tonton Bandalom invisible de la nation. Je tiens également à remercier celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim. Grand merci pour ton savoir-faire. Voilà, mesdames et messieurs, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je reçois pour vous Arnaud de Mukenge. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission avec qui j'ai dit déjà. Bonjour Arnaud de Mukenge. Bonjour Annette Chituka. Pesambo te na bandirances à travers le monde entier. Ouais, merci beaucoup. Les leçons na zongi na Cleboa. C'est moi qui toko to la Arabie Saoudite. En tout cas, bon retour à toi mon président Fally Ipupa Aigle El Mara Consomo Bandal. Donc Moussala qui toko depuis février azalaki na mboka libanda. Je crois zongi lelo donc nzamba za lokumba ke bien bazongi bien. Mais sinon ba musicien ndambu bazongi mususu bakimi. Bon, Annette phénomène nango esalara soki ba musicien ba memba on a poto bazonga te batikala au mona leader azongi na quelques musiciens mais katikati peut-être il y a mouvement et ce qu'elle na poto te au moni ba wana batikala baza ba miyibi au moni landela vraiment bien bandika pas falité landela vraiment bien na orchestre mingi toko tali kala quartier latin à droit de veto bakimaka bango nyonso ozo comprendre na ba yembi pena disque bo bimi wera batikala ka jibe donc mawatro donc bato yo balongwaka eza niveau ya motema mabe moni na ba groupe nyonso so ba ka contrat munene façon ba bonga makandi ba komaka poli ponctuel na répétition on dit matin que bango ne bakoko abuser na suka donc nazo pesa bande kunanga conseil de un kabuya yebana ki nango déjà niveau kabuya souffra ki chassa wa soka yaki ngaka kufa mais nakaya kabuya eza pendant quoi moi trahison parce que muta sengela yekutu po bazongisa et puis ba meme na poteza nana merde mère sengela bazongisa et po amona ki mwana wa ngaka kufa donc eza lokola na maison mère bazaki na Adjan ndenge kuna bazaki na kabuya donc kabuya déjà eyebanaki nango ti fala bana ko mema nga mona bika ke no Fally social poso kabuya ki kabuya nga sa 2 mois tanga ka kufa donc tokene tina so kusto okomona ye alobaka te nzoka zala makambo na CCC tala ndenga alaxi comportement na ye okomona bili kimia donc on a cancel ko évangéliste nzoka tala bi de confiance aigle lo ko mabe poto wana est-ce que noko na bango ko memaye ata mama le kata tata mwasi mais sinon bili nakaya bili synthèse à moi compliqué pour banda fala banda okene ba poto ko beta banda na yende le premier jour oui on est le on est motivé kindoki abusé confinement te bebisi bango mituti donc c'est peine comme aide mason na poto est-ce que c'est normal vraiment au bout musique ba botela nango
nzambo apesa que voix wana nzambo aza sou bien te on diminue okoma aide maçon toye lisusu Godé Solo quel habit de confiance quel habit omoni ezo baby c'est la baba bisu batikali sima ezo baby c'est la bango na kotala confiance ba pesi bino mais siko eloko kamu ici na lingi na chité na lingi na chité na mutu moko 5 mois je crois boussole wana nde siko vraiment o penza eza habit de confiance à niveau aigu cousin propre ya président Fally Ipupa abusé eza quoi tu apoignarder na mukongo en tout cas wana Fally ata na famille boussole zonga soute mais ça quoi ngana taille ma sorte eza anormal boussole cousin propre ya Mobutu aigle osangana baninga non apoignarder soka avant na poto pa mali ki benga na ye soka to bana pa noko benga na ye surtout pas camarade a trahi cousin na ye o azana ba 6 azana mpifo bongo yo camarade okobika boussole osale loko moko ya mabe lukata osenga pardon ozong sata quelques dépenses ou asala ko 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 lukaka vina epeti et bon ah ba luka vite de pas botama ti le loi awa kufaka mais ba monsieur peut bon surtout bit peut être la logique à makamba ça ne peut bien pour ba kimpo bango ils déjà non mouvementé groupe d'accompagnement fallait ça la makamba yé moko mais le quoi bazi occasion on a peut-être pota suka yango mais occasion nini Fally azofana na bango bien oyebele o mozani tozala pe bato pardon na bongama tozala bato ovandi na mutu banda mois de février confinement que na mars 5 mois mobimba plein 6 mois plein allez sarabino ata yo moko vraiment na confinement yo nga ba photo bo beta ki wapikasi ata yo moko vraiment oyebi biso na pesi président wa kwa mbote pa yo pa zabaki batu misu baza na motema ba misu za na sachet na ba fongola te neti ba boussole wana motema mabe Billy Senté bazo zo appelle audace ya telema des fois caméra pour finir président non soyons sérieux quand même parce que Billy Senté le billet passé la boîte à Pandore a bimisa ba secret azana lokwa ko bimisa te oyebe lokwa na zakani na ba musicien mususu ko basali azana lokwa sala te omoni moi vidéo basali bafani na studio eza ma ya moto tout monde qui ngwa pa bato balongwa ki petite basuki wa eza ma ya mo misa yo soko alongwe akena fa na studio ba chele moi rythmique ingénieur aza poso pese moi 30 € wana kangana toko yemba kasite Emel ya sara Costa asuka nango ba longwa te pour ça la loyenge vous comprenez donc tous à la batou muto azo considérer yo amemi yo poto net Emani azaki pas depuis to savane ake pas JDT aye pas Fally a se retrouver que non a pendant bisika musale ezali ba memi yo poto Emani wana zongiti garçon capable boussole habit de confiance na bata oyo poto ba boyi comme oyebi to sali combien d'années ba bakina su poto te ba ko se belezo souffrir tala ba mise ba tikali ba kingo girafe souffrance na zo ebisa yo oh sou tala mama Fally bundi alongi bokechu abeti zeniti pa nyati bokechu abiso ka beti bakate le boko bakata ye acha le boko bakatati abeti pa silisa kiti ale yo boussole wa bize ce qu'il fallait yebagine fa fana na ye mais c'est de la logique à makambu OK poto na compte musala et comme bon peut-être il y a frais de mission toi il y a frais peut-être il y a déplacement pour mais bon on faut aller en confinement $250 au lien on a confiné bon et l'aurait bomi mboka yango c'est peut-être à foutre bon au-delà peut-être niveau faut aller reposer à $250 bon ça va $250 on a des sali que na niveau faut aller reposer à $250 ezalaka na okande mwana ezalaka na au moins neti bogis akata 0 faute le roi mutaza na morgue azolo ba owera yiba yenzem azana niveau nini alors bakaza mona lemba pas ba côté nini les musiciens baza ba con vous comprenez ngam na lobby yango bien cameraman jouanga bien ba mission baza na ba bi de confiance bozo lukela ba batikali problème eza na niveau ya Fally na leki Fally ya beti ya lisolo tangi na comment comment on fait ce de 250
250 $. Ah waouh, bon ça va. Fallait combien de musiciens? Bah, 60. Si vous total 250 fois 60, c'est ça le combien? Yo to kena ba université. Et moi je vais 300 000 $. Non, la pesa qui. Kasi na contrat zo ki na bercé. Donc to boule la ka monta va monta régionner. C'est pas bien. C'est pas gentil. Président Ipupa a memi bino na ndenga ma memi bino ko bangulu te. Mais ba bise musu batika la ka ba Serge. Ba za ba jeune, akoma me mape bango ba o ba za mi yibina be maintenant ba o. Mais après si bino confiance bo kendi bo mona. Boussole a Bercy wa. Donc, la mission a biso baza vraiment motema mabe. Merci ba pesi fali yango wana. Bon, place ba kei. Place ba kei. Auditeur wana pe ba balukela na bango ye. Donc bango balongwe po basala mouvement na bango na ninga ba. Mais bango na studio te. Baza na studio baza bang 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 do ba sa neti mo ko lengi sa baza na niveau qualité papa. Baza na niveau qualité. Botika maya moto wana. Boluka ba orchestre bokota wana obeta ba boluka nani ba karaoke bisika ba lempela ba beta na be mela ba sanga na kuna. Donc et ça il peut que tu bien de ba longo bongo ba sala ta groupe Fali kuna po et comme groupe quartier la te ba so ba longo quartier la te na poto dimanche ba ke beta karaoke. O groupe BCBG ba sanga ba ke beta kuna ba zumwa $30 ba kaboli. Parce que bango pe Fali ba groupe Fali ba otika ba wana beta mais so bo beti wana mobutu so bo beti nzemoni la police ma na bino tali bino wana biro za kuneza ko tala bino ba le nzambi baza wana contrôle technique. Vous comprenez? Mais sinon bakoki okende pe kuna simbi nango pe peut-être na bandenge mususu nzela ife ba le kaka yango wana fali azali kwa moi pomo bwa seul conseil ngana opesa bango chituka seul conseil ngana opesa bango ba raisonner mabe muto conseiller bango wana basoli bien te. Tu imagines que Boké Bobeti concert moko. Obi sepe soto bito landela bien bazaki peut-être na poso okimate parce que le fait on vend déjà 5 depuis yo ka mususu wana lobi na na ba voice ndeto bande ko tonga aigle o tonga aigle na nini poanyo lakisaka ete banda kalana o lakisaka ka tango longwe na studio wana ba ko kabwana nazo biso vérité orchestre outil bo outil na confinement ba yebi na bango potango bien te bokomi kuna bobeti concert à monene contre silité producteur wana za zo batin bozonga wa bobeta chaque club bo répéter si maboko zonga po makambo se fongwa meli bango porte se fongwa mi ils sont pas intelligents. $250. $250 eza le kuta na niveau fali $250 te nazo bisa uti ino sibi apesa mission $250 bina fila pesa $250 tala niveau fali plafond apesa $250 eza kaka motema mabe mutu azolinga a dénigrer yo potaki sukombo ino c'est yo comme ba problème non mais eza ka exemple ta lingi ata ba comparer ta limpe exemple wana te nana limité Inos ba warion ba boyi ba fanatique ya Inos pe ba limité. Non, on parle de Fali grand monsieur Mobutu. On parle pas des autres, on parle de Fali. Donc je ne crois pas que Fali na motema zaranango ya social akendego pesa ba mission ba salina et temps et belende ngwana ba prester ça la munene 250. Eza niveau eza association moko ya ba voleur o ba sangani o ba dénigrer aigle mais ba okokate. Moi je suis contre ça, ba kokala bango te. Bovani na ta confinement, tala matama. Na na vidéo moko fala zo ba notre bête na kishasa na shark. Tala ba mise matama. Olobani ke obana ko lepa maleki. Fali kaka. Atiki mama nanawa, na banawa, habite na zwa kabuya lokola bébé na tongo papa ti. Ondike ozakata na baboti. Omoni poto za ba norme. Okome matamu twazali boma. Oza na doya yango mona basenga prise en charge na tongo petit déjeuner na midi à dame na soir à dame ba vana souta ba linga ba ambiance prise mo eloko tango ozwa ke loko okenda ka boîte tuzo ba teke no na suka oza le mbongo na uti oui ba wote fali noko na yo ta bombela ka yo mbongo oyo lia ya ye o bando lia on ya yoti pesa lokola na obo biso mbonga neti $1000 na beti tu pesa no 30 pesa no 50 pesa jouna yo sengo bisenga bi 20 ngo etika lako motomboka bimisa ka kani tala c'est tout na confinement sakana te kishasa peso on a invité que zaki bopo bomba sana ba fanatique na bango ya zui kabuya akena ye ba ke ba sala mbese peut-être na mbonga falita ba basket ba zoa ba ta pour ba fanatique na bango yo obi combien de fois ba to souffrir na miki la poto na ta confinement vous voyez donc bon wana
maladie wana yaki vraiment et fini biso mabe biso ko tuna kishasa tozali ka moi bière moto bando beta moi to bango vraiment bazaki kofouer et surtout maladie yango ba lo ba bien zwaka mingi na place ya malili oyo mona biso ba moya makazi confirme corona il y a ezika kama moyi bango kuna pena nanya kulunga nda kunepa ya pano azwa maladie non ba famille ko ba ko tala na te ba camarade ba kabwani nanu par rapport à ça moi na ba société ba tika lindambu par rapport à moi distance et bon ce que yo mise ba rejoindre kabuya yango yena nini parce qu'on a ko jona beto tout c'est que dans la ndimina dépasser na confinement ba zayi pina ba momi na ba poto wana ezanga kanango te orchestre falaise orchestre munene mais na ta confinement mutu moko atika ko bima azate nyonso zaki na charge ya aigle ozomona nyonso zaki na mais lelo boussole yo okamati okimi na poto kutu place de faire ko ba mata ko dila so opéra place na yo pena fa ki dila so ndakeni na ye ko ba dila so toujours fidèle ba memi yo na makino moko soki ralenti soki nini kimo ko te poleza ta bien te ba memi ata ke cousin okomi kuna wa biser lisusu donc c'est pas bien les apena bien te mais bonne chance passe ba kei na mon ba on studio bonne chance mais ba beta soto bito ta pe cri wana ba vocal ba ngono ko te yeba na te bilongi na ba teka face te c'est que ya to pesa ba beta simba mais ba kana ba photo ba publier bangoti bonjour ingénieur ba kana ba photo ti bilongi na bango yeba ni te kutu na ba video wana nazana ba voice na otuna o nani so ba yoki vocal na otam so ba yoka el mara na kati ozomona na profiter pe na yoki ceux qui Billy ceux qui nani mais baza gentillité il faut qu'ils bango bazala soudé nde ba yeba beti siko ba ba ye samedi dimanche ba beta chaque ba perdre ni po ba tchala mutuna bango que no dans 2 mois ba ozo masusu parce que bien dans studio est-ce qu'il fallait oya sous poto on ba bi ba banga na bango te une semaine apa ba bokonda poto suko fallait même ba mission yango wana te fallait un niveau likolo yo obi combien de con au moniteur le barama comme suka te pona ko cholaka ceux qui mutazo vivre bien azo respirer bien il faut qu'on dimaye pour nzambe peut à élever yo zomona donc je profite de l'occasion après ça masteranga Patrick Mongombo te pa bazali Daniel Mbata Olivier Kabuba Sama Luko qui est Aïbo Vele Général Pecho Badika en tout cas libotande yangoana bel mot que le tout puissant donc même moral toujours contactez-nous plus 243 81 224 09 24 81 224 09 24 Romina R4 Kilani Motema Passi chez Romina Kingakati Ndei Parapito Kutanaka donc même moral toujours quoi. Voilà, mais sinon Arnaud Mukenge par rapport il y a concert, il y a Shark Club, mais tout le monde a le même jour pendant Papa Chéri en bêta. Ah, moi bêta moi fara. Té Papa Chéri en bêta na village Chetemba à Forestcom, fallait en bêta na Shark ils ont moins distance. Mais yo yebi actualité ça n'a pas fallu hein. Bah tu peux n'avoir faut pas que no ba yo ka fali na zemi ça luba ki nina yimba ki ne po fali kitina aigle ngabe funa monat. Funa monat. Aigle anga ye. Encore yemuka bi bersi abeteke kuna bersi musu aw. Kuna ndeko ça plein. Donc on a 5 balles la mai bacha bakiti pena tina kata piscine pour ça pena bembe tente. Deux fois té. Papa chéri pas azana ba fidèle na ye o bazaka na ye à tout moment oui hein. Bato ba manquer na bango té mais beaucoup plus bato ba ke mona na aigle abimaki na confinement bakolo ville bazali neti bato ba papa chéri on a vu des concerts na il papa chéri centre ville na poche papa chéri te beta ko ba concert ba $20 et ba $200 bato bazangi billet voire même $1000 bien sûr billet zate bien bozangi place bon au monde makamso ezali il faut toyer bara tout par actualité pas y a plus aucun vous comprenez actualité ça fallait pour pas arbeta na Shark dimanche toyer wana biso ba to lingola ta pete papa chéri comme suna kene la liga na zo polo pa noko na zo y me 3 pa noko ndimo kenda donc fallait lui pete sport roula to ma single mambati moi comme on la gomme na okota na ndili mais papa chéri na ta li papa ni na zanga na parler ba ti papa boy et puis c'est comme moi le yenge donc beaucoup plus total ça nous charge pour te faire ça ndeko na biso chance
auti ko longola biso na bokuya auti ko luka bokuya ya confinement coronavirus fallait longoli biso bokuya wana abeteli biso BSF ngoli nzela. Et bah tout ça va qui ce qui coronavirus c'est pendant les makas na barrière ça pour na concert au fallait. Mais talibangot. Et talibangot donc fallait jouer monter point. Il y a la taille masque. Et ça ba propagande ba zo sala. La taille masque exposé ba fanatique. Même pas. Na bato ba qui concert. Et ça qui na nous a fait février. Et bon ba mise ba ta kachine. Mais il y a déjà que coronavirus c'est ça. Aïe ba qui coronavirus ça médecin. Donc il y a commis ceux qui muyuma ceux qui docteur muyuma so na. Docteur Muyembe. So Muyembe mangège. Hein? Aïe ba qui n'a été donc Fali n'a jamais été médecin. Donc Zaka Mutazaki n'a pas présence d'esprit. Présence d'esprit. Voilà église. Je suis venu à la salle de Soso. Et à la l'école. C'est un phénomène qui est là la musicien, comme on peut se battre comme Banyama, comme Bandeke. Et ça n'est pas. Bon, on dit aigle, il n'a pas de tigre. La casine c'est un drone. Tout le monde drone. Na otala ba likolo contrôle technique au 4-0 faute le rôle bembe la morgue et encore le mam koni bogisi yo zelo ko ngala ko sa charger na yo fali aigle otala likolo ata na este kuna corona casque c'est masque siko ba mise bazaki n'imprudence ma yeba kenanu e contacté moni après concert ezaki pe na février non coronavirus pena yé ko se manifester bien en mars ozomona batu ba leka ki dans février et big saki bango donc bref malade déjà na monté malade déjà donc tomi batela kaka ndenga bien ndenga calme quoi le 13 tokutana na chaque club ngapi na ozala tout le monde a un spectacle ezala ki ya munene na Bercy de Paris parce que to sakala nango sikoyo to ozala bona biso tuna ba simeya musindo ndodi biso tout ba maître Ridi Bombatu maître Yuda biso nyonso to ba Viki Kazadi ba Romina Kelani biso nyonso wana amiyo po kozala ti pour les actualités yo za journaliste munene les actualités. Bon non, c'est départagé quand Pète sport au côté de tout. Moi je ne peux pas côté papa chéri tala. Ma soleil za bilenge za ba koto. Vraiment. Et pas aigle. Et pas papa chéri. Et pas papa bilenge za nango, mais to pesa chance na mwana mboka uti libanda. Et ça to banaka papa chéri maman. Ah, ça va li kambute, mais yeba ga actualité, oza conscience que actualité za kuna pas El Mara. Voilà, merci beaucoup Arnaud Boukeng. Donc, on est vraiment dans cette émission. Un grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Là, je salue le grand monsieur depuis le Canada, Freddy Vouvou, je te salue. Grand merci à toi, José Makesse. Merci pour tout. Et grand merci également à toi, Yaidi Akimbe. Yaidi Akimbe, je te salue. Grand merci à tonton Stone Mwamba. Grand merci à tonton Chez Chilombo. Grand merci également à mon major Francis Sankoumo. Grand merci à toi, mon vieux Bob bonne guérison à ma mère aussi, hein. Madon Galula. Bonne guérison à maman Madon Galula. Et salutations à maman Adèle Akele. Maman, je te salue. Grand merci à toi, Steven Mbala, mon vieux. Grand merci. Voilà, Arnaud Boukenge, moi, ma dédicace, un mot de la fin pour te conclure. Ok. Bon, juste, na conseiller bande konangai et ça là qui passe si on a yoka qui mais sinon peut ça au moins ba musicien peut ba longue chance pour ba ça peut ka fierté mboka na biso so ba mati. Mais tolinga to comme na combien d'orchestre na mboko yo. Hein? Tolinga to comme na combien? Orchestre te ba pays mususu neti ba nigérien ba musicien ba za belete. Maman ba za belete. Il y a pas que Davido, il y a pas que Baza le quoi exemple moko. Na pas exemple moko. Ok, ça blesse vous le kinda. Ba pisco akutu bakabwana. Laisse-moi finir. Ok, ça blesse vous le kinda. Ok, ça l'impe le kinda. Donc aujourd'hui que ba mise bazolinga ba longwa na sala yanga solo. Donc je te dis na mutu passe. Moi je peux vraiment bon ça va a bengi mingi na kota na concert au côté pe banda ki beaucoup yana beaucoup ya. Donc à longo qui bien te ba sokola qui bien te oyebana qui bien te. Yo quand tu kabina filer longo yo pe olingolanda. Italiot. Donc mais merci payer wana longo qui pas héritier abimi pe makambo carton. Non. Merci moi. Donc l'engagement de conseil ba mission na biso ba longwe Kabuya Cousteau. Vous avez rancune. Billy Sente Boussole.
Gole solo bandeko na ngai vie eza pasi ndeko na ngai bolinga te kopanza sango ya mutu ya lokuta na niveau afali. D'abord on a sabino na temps février wana bato baza na ba compagnie aviation ba billet ezali combien et qui a cotisé fallait mo ka vu charge ya billet vu prise en charge ba même bino mikili ya poto yaya merci ba pesa na mbongo ba loba ngo série ya ba lwambo makali ti lelo ezakaka fallait ki bozonga ba remettre pose merci bana banda au cas c'est ce qui boussole ce qui kukusto bana au cas c'est banda nazalaka na yo na voyageaka oh non qu'on a bango a mema ya ta na bandundu te mais fallait memi ba mboka wana lelo PC merci obi ça la carrière solo futa kasi ba mission na obi fallait peso 250 yo futa bango 500 ou bien 300 total donc ezaka motema mabe kana onde kokaki po so kolipe donc comme vraiment na ta ya koluka vie mais na ko sengo sala ta musala maboko menuiserie cordonnerie na pote futa ka makasi atape ki aide maçon ba machoka le chafaudage li kolio mata cantine donc eko futa pe na Kinshasa ko tinda pe mo eloko mbongo ya salité za raté mbongo ya maçon mbongo ya PDG mbongo ya journalisme nyo se somba ka lipa donc courage na ndenge bokei na biki 2 mois bo panzana moi programmation bo sali na luvunu soke beti bakata ngam sa pasuka wale za maya moto na iba misela biso bien so ba longwe mo net na poto si ya ngo $30 okota wana boyemi ekobeta seconde wap nesko problème yango wana bokomi kotinda biso na ba WhatsApp ba téléphone ekomi kotonda ba carte mémoire ekoma pasi likona bino ba nzembo epo nzambe na ngai donc na pesi mbote na Romina kelani motema pasi na bandeli susu Romina na bandeli susu staff kinga kati pa ya Romina nde pa itokutanaka na pesi mbote na ba artiste nyonso bazo ko accompagner toujours Aigle courage na pesi mbote na ba artiste nyonso bazaka fidèle bureau ya El Mara Cocody Lasso et les autres tokutana le 13 tomeka un peu ko punja. Voilà, merci beaucoup Arnaud de Mukenge. Grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Clin d'œil à toi Romina R4. Grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Continuez de vous abonner, commenter, partager. Restez branchés sur cleboa.com. Je vous embrasse. Bye bye.